Denge toyebeli la police ezalaka wana pona ko sécuriser ba personne pe ba bien na bango kasi oyo komi ko salema ezali contreur et komi ko inquiéter population makasi surtout awa na ville province ya Kinshasa. Dernièrement, caméraman moko ya antenne A akufaki na balle perdue alors que autaki musala tango azozonga nde akutani na embuscade esili wana te mwana mobali oyo âgé ya 34 akufaki na kati ya cellule ya kasho po azalaki torturé makasi eba ya 3 policiers à cause ya $600 kaka. Kama kambu ya boye ezali kitoko te pendant que tozali ko prôner état de droit kasi en réalité oyo ezali ko salema eza contraire na oyo ezali ko lobama. Bakonzi ya la police bo recycler na nubatu na bino po musala na bango sur terrain ezozala kitoko ata mukete esika bata ordre bango bakomi kotia des ordres presque partout. Misusu kutu on dirait bayebaka musala na bango bien te. Erango etolobi boyoka. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi deja na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya video na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode de paiement, soit PayPal, de compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Esengo ya kokuta na bino mokola lelo Kinshasa mbote pe Congo Brazzaville. Merci na confiance. Oyo bozeli mbate ya kopesa biso betole ya communication. Bondi Mvukulu chef terre. Nazali na sengo makasi ya ko présenter bino édition ya mokola lelo to fongola retro pon na koisa bino ke mokola lendi to rakisaki bino ndenge nini arrestation ya gouverneur ya Congo central pe lisusu réflexion si comportement ya ba policier awa na ville province ya Kinshasa wana nde ezali belema to sélectionner pour la bino. Weekend oyeleki na province ya Congo central bondi melangai ko ezalaki nde opesi mbwa boy désordre esalemaki na bane Congo ndenge arrestation arbitraire lokola bango moko balobaki esalemaki ya gouverneur na bango Atu Matubwana Nkuluki surtout ndenge bozali komona bakumbelaki ye yenda likolo bango bazalaki très fâché na ndenge osakana te po ekangeli oyo bondimela ngai selon bango ezalaki yango te bane Congo ebele bareagisaki na ndenge osakana te pe population bablokaki route nationale numéro 1 ya Matadi plus précisément na Mbanzangungu population bazalaki très fâché ndenge bozali komona batumbi ba pneu na biloko ya ndenge na ndenge ba barricade nzela po na kotelemela pe koloba non basepeli te ndenge ba humilie gouverneur na bango Atu Matubwana Nkuluki yango pe tindaki moko ya ba député ya province ya Congo central honorable Masamba Malunga Jean Didier a réagir boye ezali humiliation mobimba gouverneur Atu ba humilié na ndenge ya malamu te eshokaki bato ebele na ngai moko mpe naza koloba esalaki ngai mpe pasi nakanisi mutu moko te atikalaki na esengo na kati ya motema oyo eyeli ye na niveau na ye ekoki mpe koyela un simple citoyen eza bafaçon bamanière moko na mboka na biso foto aboliramo ifo tolongola yango na bizaleli na biso ba agent de l'ordre soki baza kosala misala na bango
basala ngo na respect ya dignité humaine. Dossier oyo ezali à suivre. Boete ndenge toyebeli la police ezalaka wana pona kosécuriser ba personne pe ba bien na bango, kasi oyo ekomi kosalema ezali contraire ekomi ko inquiéter population makasi, surtout awa na ville province ya Kinshasa. Dernièrement, caméraman moko ya antenne A akufaki na balle perdue alors que autaki musala tango azosonga nde akutani na embuscade bakuluna bandaki kobunda nde tango la police eye ebandi kobeta ba masasi po eluka e disperser bakuluna oyo bandaki kobunda ale directement ekei ezunde ko mobali oyo akufi. Kasi toyebi te soki ezalaka permis ba police babeta masasi en plein air boye to pe moyen mususu ya kokalme bato ezalaka te, il faut kaka baluka babeta babale. Esili wana te mwana mobali oyo age ya 34 ans akufaki na kati ya cellule ya kasho po azalaki torturé makasi eba ya 3 policiers à cause ya $600 kaka. Pende botalaki na bilili ndenge gouverneur ya Congo Central Atumatu Bwana oyo azali na fonction selon conseil d'état azalaki arrêté pe ridicularisé epa ya baelema ya la police atakutu soki asalaki mabe kasi aza quand même autorité, jamais bokoki kokanga ye boye. Pe lobi dimanche quelques policiers babetaki masasi na cortège ya ministre ya ITPR Alexis Gisaro, heureusement kasi moto akufaki te kasi ba blessé kaka nde ezalaki signalé. Ba makambu ya boye ezali kitoko te pendant que tozali ko prôner état de droit, kasi en réalité oyo ezali ko salema eza contraire na oyo ezali kolobama. Ba kondi ya la police bo recycler na nubatu na bino po musala na bango sur terrain ezozala kitoko ata mukete esika batia ordre bango bakomi kotia des ordres presque partout. Misusu kutu on dirait bayebaka musala na bango bien te. Erango etolobi boyoka. Mokolo ya mardi tolakisaki bino ndenge nini bakangaki bakuluna oyo batakasaka population oyo bavandaka kuna na commune ya Kimbateke. Pe lisusu tolakisaki bino ministre esi akangaki bongo 39 université bozo yango na belema oyo. Bango yeyo bana mabe makasi na ndenge ya kozaka na te bakuluna oyo bakwafaka makasi na komine ya Kimbateke. Population bazali kolela se kolela mikolo na mikolo bazalaka soki basali epaka na bango mikolo wana bakimi bakomona na te, kasi après un temps okomona ba réapparaître. Kasi lelo la police elobaki akotika bango te, abetela bango patrouille butu aluka bango nde esalaki ke baye kokanga ba oyo bazwi bango. Tala siko na tongo bazo présenter bango liboso ya bato botala nde siko batie bilongi okokanisa ondire bana malamu zoka bana mabe na ndenge kozaka na te soki otali bilongi efunda na banzoto ba tatouage ebongo tala ba machette na bambeli oyo soki bazwi yo en tout cas ba orate te oyo kutu babengaka États-Unis siko bo ndimaka kombo na États-Unis botandi ba ola ete drapeau États-Unis. Kutu dernièrement babomaki mwana ya mama oyo baviole ye babuki ye batorturaki na ndenge kozaka na te nde ememaki na liwa. Bakuluna babomaki leki nanga jeudi babomaki ye jeudi na butu babuki ye kingo baviole ye biso bayo kobenga biso ba 5 heures. C'est la police d'intervention. Oui, Moussala, oui, ils ont ça. Tous les gens là, comité. Tous les gens Moussala. Tous les gens n'y a pas de oh mabe. Baye batikali. Ceux qui va continuer. Bisabé to les mabangote. To osala Moussala dengue sengeli. Ba mama, base la kimia. Bisabé de la kimia. To linga kimia et la kati ya mboka. En tout cas, ba konja la police. Toko senga na bino boluka bato ya lolenge oyo bazali konyokola la population na ndenge kosakana te botia bango maboko bakende kane makasese bakende komona na pasi ya vindenge zalaka nde après bako comprendre ba osala su ba buzobo ba osala te bino mikolo boye bo diranja ka bato na ba machette kane makasese ezela bino.
Ministre ya enseignement supérieur pe universitaire Esu na Mukuse Moindo Ntangi a publié mokolo ya lundi 20 décembre 2021 na note circulaire oyo porté sur fermeture ya 39 établissements ya enseignement supérieur pe universitaire ya ville ya Kinshasa. Document yango etalisi classement ya ba institution ya Esu oyo viable pe non viable ya ville ya Kinshasa. 82 établissements ya enseignement supérieur pe universitaire dont 17 publics pe 65 privés nde eza autorisé ya fonctionner durant année académique ya sika oyo eza prévu ebanda le 5 janvier pe ezala clôturé le 7 octobre 2022. 39 universités oyo ezali fermé ezali nde ISTC Yanjili, ISSSC, TSC bar FI de Kinshasa, ex-ISCA, ISSK, Interkin, ESCG, UCAC, UTC, Unitec, UR, UNIECO, Mampala, USCM, USGDE, USTPA, UNUC, USSCD, USHAT, ISOO, UCC, ISFC, USTFK, ISTD, LAO, ISTN, IFTD, ISTMF, ISTK, ISTAM, ISLC, ISSIC, ISET, AUK, IPG, ISTEM révérend Bokundoa, Pena ISG. Batebele baliaka yango kasi bayebaka etite lango te safu. Pe lisusu tolakisaki bino mai ya kalamu ebouché kuna na commune ya Makala wana ezali belema baselektionne bino mpona mokolo ya mercredi. ezalaka nde fui préféré ya bakongo kombo nango nsafu. Mingi eliamaka na likayawu ya pembe bino moko boyebi ana Kinshasa. Soki ozwi yango otiango na mwa mai ya moto elembi obimisi yango tie na mwa sani ya mbele na fumbwa to pe na kwanga na fufu okodambula avec parti na idéologie. Kasi boyebake awa na marché ya Selembau eza na impact ya kosakana te. Bamama bapreferaka koteka ngo ya mipiku to pe oyo deja batokisa moyena 200 francs to pe 300 francs opesi oza mobimba. Kasi selo bango moko balobaki ke bazalaka na difficulté ya makasi po na transport pe bakendaka kosomba yango mosika kasi po na kobima nango awa nzela ya malonga ezalaka te. Na yango wana bazali nde kosenga na bakonzi ya mboka bameka nanu kotala likambo ya banzela awa na ville province de Kinshasa de façon que babiloko ya boye ekotaka na bamarché na normal. Bino mo boyebi ke nsafu elingaka etouffement te oyo soki eume na nzela okomona ngo lembi ti bakomaka nango awa na marché kotekela population bazwaka nde baperte ya kosakala te. Na yango wana tokosenga na bakonzi ya mboka bomeka nanu kotrouver solution mpo na likambo ya banzela surtout mingi awa na ville province de Kinshasa mpo na biloko ya kolia ebanda kokota malamu pe population bakoma kosepela po esala vraiment mama neloko. Yaboye, eza vraiment normal. Ozwi mwa safu, otie na sani, na mwa likia, na findia, odamboli na 12 heures. Feeling ya kosakana te. Yokani! Awa tozali na commune ya Makala 1, précisément na avenue Kianzabi pai wapi tomonaki passerelle oyo ekenda ntango nzoka nde ezalaka na yango tio ya régie des eaux. C'est l'ob information balobaki que basali déjà mikolo ebele côté oyo bazalaka na passerelle ya malonga te tiyo oyo nde edaka bango kouta na ngambu ya Makala 1 pona kokende na ngambu ya Ngaba avec impact pe idéologique. Kasi bino mobotala etana yango ndenge ezali mape makasi pe ekoma muselulu po ekoma 0 mètre nama ya kalamu. Botala babilo ndenge etoni boye lokola épaisseur ya plateau ya maki kokamwa. Salité, manque ya kirage pe ezali côté oyo kasi bakondi babetaka bango kara ya sika na chasse okondima te. Ba mineur pe na ngambo na bango bakomisa yango cop dosoko lingo katisa moi 100 francs
mois décembre et koti na poche kaka na système ya kala ngangu kala technique. Gouvernement la biso azo faire cho ba ko solution so ko akire kala ba akire kala soki ke ko bongisa soki ba longola ba longola poto lembi ba biloko ebebi ba TV ebebi ba ndako edingi toleka kana pasi moyen ezati mo so moyen ezati poche ezati tant vous les bêtes qu'à faire c'est na bongisa ba mabele fe to ko ba solo so boni bo fe se ka to ko ka te pia ka mabele ebe na mo wa kitoko fe taka no be mane wa pona mo ni ne avo be bo bongisa la biso quartier ya bo ezali pasi makasi komona population ko nyoka maboye ba koma ko traverser na tio ya régie des eaux on dirait pe tio yango awa ebimisaka nango susu maite donc nyonso ezali abandonné côté oyo pasi pe mawa dossier oyo etali mingi mingi bakonzi yanga kutu nini mokola jeudi tolakisaki bino ndenge nini Marie-Kate Mutinga asalaki descente na ye kuna na commune Ntele azalaki bongo accompagné na ministre ya pêche pe élevage pe lisusu tolakisaki bino saleté na quelque avenue oyo ezalaka kuna na commune ya Kimbanteki tolanda. Na baseri ya kala soki tokomi déjà na décembre tobandaki nde ko remarquer que ba jeune garçon babandaka kobongisa ba veni na bango ko décorer kitoko makasi kasi lelo oyo na Kinshasa bosana na yo kote misusu tangu bakonzi ya mboka bazali kosepela pe bazali koganga Noel kasi na bakwa misusu bazali nde koganga bosoto botala bino moko lokola awa na commune ya Kimbanteke na baveni lokola Ngaboko, Tumba, Ndwala, Pena Boloko, Kokamwa ekoma na eta moko ya délabrement très avancé kaka bino moko ndenge bozali komona kasi c'est la population balobaki ke ministre transport moko avanda nde awa na veni Ndwala abeta kakara abimaka tongo azonga butu kaka na veni oyo amonaka ngo ndenge ekoma na eta mabe kasi baebite amonaka ngo malamu tope amonaka mabe kasi boswa bino moko na mutema malamu ya koluka kosunga population ba jeune garçon oyo ba telemi babandi koluka kotiama ba sac de façon que population balekaka ta mipanzi ba veni nyonso za obeba yo moko zo filmer tout monde tala ba veni ndenge za ya obeba ndenge ezali donc moyen kutu awa ndeto za boto za na veni Ndwala kutu ndenge ndako oyo eza awa eza ndako ya ministre ya transport ministre ya transport yango oyo me ndako na ye metala mbalabala ndenge ezali ya kobeba ye moko kutu eloko moko te kotia ba lumière na vie province de Kinshasa na ba boulevard minene eza nango kolakisa beauté ya Kinshasa te kasi bokitaka pe na bakwe mingi ya Kinshasa boko remarquer que bosoto eza makasi toebite Noël oyo soki bakofete ndenge nini bomona loin pe bo trouver solution yanga nini. Ministre en charge ya pêche pe élevage Adrien Bokele ayaki ko rassurer population ya Ntele na Kinkole pour na réhabilitation ya nzela ya munene oyo ya cité ya ba pêcheur oyo ememati na ebale beba makasi likolo ya érosion moko esalema yango ekomisa nzela impraticable ye abengamaki epai ya population oyo ezalaki en détresse. Ministre Adrien Bokele ayaki ye moko te kasi azalaki accompagné na mwasi nzambe molobeli pe Eli ya Ntele honorable Kate Mutinga oyo asali ke kolela ya population oyo ekoma na matoi ya bakondi. Ministre azalaki très impressionné na ba plainte oyo honorable Kate Mutinga apesaki ye ajujaki incontournable implication ya représentation ya population tout au long ya processus ya réhabilitation ya nzela oyo ezali penza na importance. Babengaka procédure mosala wana moto nani oyo ya kosala société nani oyo ya kosala mosala wana ekosala mandenge nini wana nde ezoyelaka mwa ta mosala ezaki kosalama na babiro sikoyo mosala ya biro esili lokola mosala ya biro esili kobimba
bakobanda première pierre mpona makambo ya port ya bapêcheur. Population ezalaki très reconnaissante na molobeli na bango mwasi oyo atika motema malamu na defo Marie-Kate Mutinga pe baprometaki collaboration na bango. Awa tokoloba lisusu nini tangu badepute misusu bavandi na parlement kolala bapongi kozela basalaire à fin du mois kasi honorable Kate Mutinga azali kosala musala boende ezalaka. Na wenze ya Mobutu kuna na komini ya Kimbanteke bamama bazali kolela po biloko ezali cher na ndenge moko osakana te pe lisusu tolakisaki bino ndenge nini bakangaki muyibi oyo ayibaki telefone kuna na quartier Ngapani na komini ya Kimbanteke bolanda yango mpona elema ya mokolo ya vendredi. Mikolo eleki gouvernement et la kaka na population congolaise que ba vivre to pe ba stock ya biloko ya malonga ekokita awa na Kinshasa pe population ekosepela kasi lelo yo ata eloko moko te bakomi kozela lokola kozonga ya Yesu Masiya tozali bongo na wenze ya Mobutu na komini ya Kimbanteke ba mama oyo bazali kolela biloko ezo mata du jour au lendemain ezo kitate surtout soso oyo bazalaka kosoma na $43 ezo matati na ba 50, 52 voire même $55 bazoye bate na ba fête oyo bakobika ndenge nini. Oteka combien to sombi na combien ekitite boko seba to ekitite lo katata wa ko katata wa bloka ko bande yake ko manje biloko ekitite o masablo bi kolonio se le boke sera le bi 53 na 7000 o pe o somba combien boteka combien biloko la ga soso mako eteka mana 7000 oui mais biloko ekitite biloko ngo bana ba kesa matadi e koma mkoni e do ko mateno matadi e koma mkoni carton c'est comme ça 3000 soso daki na karate comme ça 3000 biloko ekitite papa kotika soto fanda oye yake ezala matadi ezate bona na nzala bona na passe soso 7000 8000 ozala bana 10 osomba soso a combien bata la biso likambo soso chef to kokate bénéfice ezate ba mama balembi ba promesse oyo ti lelo ezokokisama te esengeli solution ezwama po population ezo souffrir na ndenge ya kosakana te po na ba santé esengeli kolia bio kasi bio yango talo pe awa nde likambu esika ekokaki kobikisa population ezane mwa soso oyo kasi ekomi cher yango totunie toliaka na biso bambwana banyau po boye suka taleleki na Kinshasa etikali kaka muke batu babanda kolia na somo wapi Thompson oyo bakonzi bala kaka tala elenge mobali boza komona oyo bakangi ye muyibi ya chombo tozali nde na komine ya Kimbanteke na quartier Ngapani na avenue Ngaboko kokamwa elenge mobali yango aza koloba kaka munoko bawewa yokelo oyo obini donc alobi boye auti na ye mbujimai ayaki Kinshasa kasi vie eleki pasi aza koluka lolenge ya kozonga kutu ata mbujimai yango telma ke nzala eleki ye yango ndakende koyiba chombo kokamwa bakonzi ye soki Kinshasa ekomi tina niveau ya boye bongo na ba province eza ndenge nini ngai Kinshasa oyo etikali kaka muke bato banda koyiba na pena bamukadi na tongo mutu atani yango na singa muyibi aleki yango keba po ozo oyo Promotion $1900 pour na kokende na mboka ya Chypre ezali boko continuer na agence de voyage Eric Travel nyonso sala bango confiance bolanda yango na élément ya mokolo ya samedi. lelo na Kinshasa ezali possible pe facile ya kozwa bourse d'études bona kokende kotanga
tanga ya ofele partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino babourse d'études efele mpo na kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo badémarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na bauniversité ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville kofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oza na $1900 tosaeli ba dépense nyonso ba démarche nyonso tosaeli du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti siko na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi yo à partir aéroport tologe yo makambo nyonso. Adresse okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle les KINPP na commune ya Masina quartier sans fil en face ya robot roulage oyo ezwami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu tozali no loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba poete ekoki kozanga te rubrique na bino bulu yeke plus en mode 4G kasi oyo dominaki pendant la semaine ezaki nini tolanda eloko eza nango te bulu yekende kindoki kati na nkolo mbote balandi ya magazine Kiwulactis eza ngai espoir ibandula 4K moko ba reporter ya magazine Kiwulactis mutuna na ngambo kwa Luisa Liboyi kitambala na français kitambala babinga yango nini bwelo kama wana éviter na bosani en tout cas na éviter na bosani yango déjà mona mama la ta kitambala non yango totuni kitambala na français babinga yango nini kitambala na français babinga yango nini mouchoir de tête mouchoir de tête. Maman Deborah yebisa biso kitambala na français babenga yango nini Papa Damien yebisa biso kitambala na français babenga yango nini babenga kanani mouchoir de tête mouchoir de tête kitambala na français babenga yango nini kitambala o mama balataka mais kitambala na français babenga yango nini kitambala na français ya foulard foulard de tête foulard de tête ndeko mbuta yebisa biso kitambala déjà mona mama balati ba kitambala kitambala na français babenga yango nini na français babenga yango nini foulard 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 Boulouye que plus ne tombera jamais, ça c'est l'original, parole du maître, ça parle plus trop. Quand on connaît, on connaît. Et quand on ne connaît pas, on apprend, parole du jeune maître. Boseki makasi pe bokanga bapanzi kasi tant bosekaka toyesaka bino toujours ya kozokaka ye pe stylo mpona konote ba bonne réponse bosimba pe boyebake kitambala na français babengaka yango kaka mouchoir de tête na bandi bokangi pe bokobosa lisusu te awa nde nakomi na suka ya présentation ya retro ya mokolo lelo oyo ngai bondi vukulu chef terre nezali na esengo makasi ya kopresentele bino yango soki bosepelaki na yango bopesa merci mingi na espoir ibandulula oyo azalaki mona nsima ya kamera pe édition esimamaki bongo kitoko epe Elizabeth Kumbi ngai na bino tokutani mikolo ezali koya
po esala mama na eloko lobi bokozala na Pierrot Ebende te